que wenge muzika ezo kweya eza sunde ezaki liboso te wenge kala répétition espace ezaki te boza place kutu yo fanda te mais lelo tokoma so pe to rep vide pe normal ya mope bato vandi pe muto beta lisolo wenge comme normal donc de part ou bien muta kota et comme on normal na ebité succès wana na ki wenge wana tozaki oyoka maison mère lelo bino mo boyoka ngonde mais mboka eza na crise les répétitions wenge ba futela bongo billet so mboka eza na crise so bat bana mbongo to yebi ba futa billet ndeni eza ke no eza te ke eza wenge eza ke mboka nyonso ba makamu nyonso ya mboka oyo makamu tu ya mboka oyo même so ke lelo na ba boutique okuta bato sous plein ba chemilo ba so bilamba na bonani omona gyan teme nazo ça parce que yo mona ke non ndeza bonenge za ke nozo mona la mboka nde eza na ba problème là donc bolo barate na boyeb sangai orchestre nini yango na Kinshasa ba sa répétition ba sali plein lelo obe bazwi nanu ka bato bayaka na la samba bazate bato tout basala ba répétition la simba ba palais na ba siège moi mike ya moi 50 personnes 30 personnes ba nini tout donc mais problème est na mboka donc aujourd'hui nous pouvons pas que to banda ko sola mboka trop musique trop ndenge tozo mona o mais faut totala pe ba réalité to ba pe ke mboka ndenge za boyeneti master nga JC Pelendia ay bisenga il fallait tozala un peu fixé ya kotala pe ndenge ni to banda vanda pe to sala ba forum ya ko raisonner pe pona mboka na biso lelo bazo cha mambo ba signature o ya signé o ya boyi o ya lobby bo ya sali bo banini donc biso pe ba population na baba artiste na to comment comprendre que non bon peut-être makamusu to bando comprendre quand ça que non ezaka défense ya population mais on ezaba intérêt mo ba pe bando luka wana so landi yango te okoyeba yango te. Hi, this is Nathalie Makoma et suivez toujours www.congopromotv5.com avec Raf Ngindo, The Big Boss. Surtout na Raf Ngindo wazana mupanzi wana vraiment ya États-Unis mboka ba exaucé mboka ba gladi Raf Ngindo muto akangi États-Unis numéro 1 to kene na bango na système ba militaire 001 quoi nyonso banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raf Ngindo le présentateur de la force créative Congo Promo Borotosa na force militaire na Congo Promo Congo Rande le bae wata mais pas na sikoyo batisi tout bangini. Allez voir Congo Promo TV5.com. Raf Ngindo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raf Ngindo. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raf Ngindo, Congo Promo. Congo Promo qui t'orcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ski to zani na Boston wana Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 Ya, chers amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Na moment tout beauté l'émission, ça dit gel show. Nep sabino kenel abino plaisir anytime. Ça dit neli bino sous plaisir asika. Il y a prometté bino kenel la no miel de son, les loups dans un chez miel de son. Donc tourner nae. Ça dit bah question c'est bino ba réponse c'est comme d'habitude. De Luka et toi qu'est-ce qui se passe? Ça dit l'équipe qui moi trouve mais chez gel show na l'équipe donc pour la première fois les cas. L'émission depuis Aouti ba voyage. Donc c'est ça. 3 miel de son, to yambaye on a déjà awa sans plus tarder. Bon, bien de son déjà donc bilingue boy dans la caca la Congo Promo TV chez mon boss Raf Ngindo nulle part ailleurs. Bonjour Miel. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ah ouais. Boni. Ouais, ça va par la grâce de Dieu, ça va. OK, tu confond dans pote au Congo à lelo. Je t'adore. Tu as la décision. Miel de son, bonne santé. Ouais, santé ça bien. Nzambe azo songa donc tout ça bien quoi. Voilà. Combien de temps depuis hier au Tipoto? Ben, Naoumeli déjà bah, presque 2 semaines. Hein? Ouais, presque 2 semaines déjà, Naoumeli. Poto le kinde ni bete sono le solo. Okenda ki na kontanine po de ki orchestre ça ki na kin yo tout le temps obi up and down poto comme si manda ko sa ni studio. C'est ça que statut à miel échangea. Moi moqué
yo ebi awa tout ça na Kinshasa boîte aux lettres ezala te. Donc il faut remonter aux ala pe kuna aux autres la pe ba lettres ba nini ba démarche mususu c'est normal. On est en normal et puis yo ebi et aux autres taper bana faut ala mon survie donc ce mois nous on a 2 3 4 fois par année même au travail à libanda donc ezala bien quoi donc ozozongisa moi elo mona moto a moi nazo sentir que même na école ayebi que non j'ai un peur voilà mais bon ezala qui par rapport voyage erna kenda que par rapport à vacances il y a biso non orchestre tous en vacances depuis mois de septembre tous en vacances tous bientôt aux États-Unis c'est moi contretemps le président Leroy Laforêt a déclaré vacances dans le groupe pendant 2 mois. Et on a 2 mois de vacances. On est vacances c'est comme on a souka, to bandi baboulot. Donc une semaine to bandi baboulot. On a na Paris, na zone na Kinshasa. Directement on a eu un message à matanga na perda papa. On a eu vite fait pour na yango ba obsèque tout ça là ba obsèque on a et tout. Je me suis dans la position et tout, il faut pas qu'il y ait Bangola. Bon, il fallait pas déjà que non kundale lolobi na bandi exercice donc je pouvais pas, il faut attendre 40 jours. Donc il y a un que non na zonga qui li susu pour na mon susu un peu privé et puis voilà na kin. Ok, tout ça na matanga biso nyoso to moyende le kaki et le kai très bien makasi mais mel de son habité. Est-ce que oyemo ozoyo ka ba murmure ebi mamikolo ke mel de son azali kolomo na kati di kolomo libanda ba mso bi mel déjà longwe na yo za studio na ye. Est-ce que zoyo kango? Ah oui, yoza je crois oza 10e ou si je me trompe pas même 20e journaliste. Ben ouais, donc Fara coûte pas mon cœur à rappeler, on a presque 32e journaliste au Azoleka, qui aux informations, donc bon, gloire à Dieu, parce que Moni Nzambe Soki, Nzambe a fongolé motomokila koko karangote, Nzambe a fongola déjà, mais ils ont siko décision n'angate, on a par rapport quoi? Par rapport à que non moni mouvement déplacé mais poids lourd il y a mouvement moko atikali na nini bazotala parce que au moni surtout fief on a bakenda ya Angola eza fief nanga même sola na ba musicien en groupe ba o bazala qui présent kuna au compas que ba biso que don na pena fief na parce que sogi batu 100 bayaki koluka ba musicien, vous comprenez? Donc 90 au même baroya t'es pas le roi la forêt mais bon tout na miel azapi. Vous comprenez? Mais et pas nanga bampangi bana tout ya Luanda hein bana Angola na Kafunfu hein na Lukapa partout à Pibino Bozali na ebi ke bo manka kinga. C'est normal et susciter sikoyo ba rumeur wana banini tout parce que ba ebi ke mutu wana c'est une force mais ceux qui azate na makambo wana pena donc il est remarquable mais ce que au moins on a mise musu pe azana epete mais tout ba tout ni pété ba luki epete pona oye ba pona nini azo zalate. Vous comprenez? Pona nini azo zalate donc c'est un peu ça. On a peine à te bombarder au paysan à maison, mais quand tu as à maison, mais tout le monde a payé des sortes. Est-ce que tu connais pas pensa? Est-ce que vous savez aux athées? Ça n'a pas clair. Mais na lobby no boy, ngana za toujours na wenge musique à maison, mais bref. Parce que si na bandi kulandelo ba discours à lobaki, po na lingi boy na zo sala boy na tali boy na lobby boy donc yo. Bino bokenda bongo. Te bino siko bokomisa yango bongo parce que na ebite titre oyo kokoma parce que bokomisa yango pega bongo na ba titre na bino bokomisa yango bongo. Vous comprenez? Mais bozo komisa yango bongo boye barate mutu nani yango bozo komisela yango bongo. Bozo komisela yango bongo siko mbala moko mokili batelemi bakomo lobake no mais oui mais makamango. Vous comprenez? Tenga nazali.
nga soki soki na okende funa yebisa bino ngo clair ke ndenge naza boye miel de so ero bando ya tizo uta palais ozwa koluka nga boye na résidence déjà que parce que ozoyeke no na landa ki yo lobi ke okei mais siko ozokende okomotuna nga siko ba projet ba makambo mosusu ndenge nini ba marche ya makambo ndenge ekozala mais soki na lobi yango te bokomisa yango te mais nga nazomona yango mpe mabe te ndenge bato bazokomisa yango parce que ezolakisa sikoyo force et artiste ezolakisa sikoyo ke no bato il y a de milliers de gens au bazala na suivi nanga ezoki salinga bien ngwana na ebike no donc na bano kanzane nazalaka na ba avocat de la cour maître Shadrack nde nazalaka parce que bango bazana na côté ya ba conseil juridique ndenge mona petite nanga offrande donc azana conseil juridique ba fara pas moké donc tu vois mais ero bima siko libanda ya mokili o bima siko libanda Kinshasa au monde ki bato belé bazo poser ba question mais miel de son donc ça fait du bien ezaka ke na mokili mikiti sabo batombola yo donc nga nazana nga na se na vandi na bambani na se nazana mawa nazolela tata na nga eme mokili kasi na minito eza pasi basolola yo po tosola politique tosola kan tosola football tosola politique mais siko basolola yo eza pasi o comprendre mais bon na bato balinga miel bato bazana besoin komona peut-être parce que lelo na mokili bato musu baroza na besoin ba vandi ba fanatique ba mourir bonne musique ba na besoin siko ba mona que no peut-être que bazotala yo pe boye batel que non bon encadrement na formation na mambutu oyo azo pa wera est-ce que akoki pe ko encadrer bato mususu akoki ko sala na donc bato baza vraiment pe na attente wana mais na ipsa bango que non bakende vite na besoin donc tout zala poto yebi donc tokenda na destin tokenda na ba rumeur te parce que bato mususu oyoki bongo banini amoni pe c'est que bato bazolo belanga na succès boke te biso wana ngati nazoya mais ba olembanga pete toujours ko bana miel mais c'est combien de temps à la maison? Ouais les lodi ya ba 12 ans à la maison mais poste ni ngana zaneti notable ngana za o ezake no même yo kozala ko tout chef mais ozora tango solana présidente mais ozana mo konti mais nga siko naza notable ezake non anytime je peux parler avec les boss na ko ebisa o ngana za nango directement azu yango pe appliquer yango mais na minute wana nga na vani nazotala na nga pe silence nazomona pe que non parce que mais na yaka siko na ba idée ma bête ba idée songi te net ba dozo bana kenda na ozo vande songi net likamo susu songo tobo o comprendre mais mbala mo bani bu na kisongi azo kanta mbala mo nga na enfant chéri support sali songi mutayo ki asali plaisir na yo maman mi bengi enfant chéri mabe wana ezaka bato balinga mabe nzambe pour moi Jésus Christ pe ya na mokili po na bato mabe yango wana likamute un jour ba bongo la motema mais tika mokili to tambola ndenge nzambe son no sima miel de son bato toye ba age na ote miel mukolo mona muke batitude ozana ngo te bite to ya répétition totale abino nakoza nga mote tokoza avant ya na émission na yoki pe na beta pe masona bato oza trop calme et puis on se comporte quoi mukolo donc ça dit so pour fandi wana on sentir que non responsable moi fandi wana oza trop na ba je ba buzo bate te bato ba monsieur bandumba ba musicien ba kenda ba boîte ba pandi ba champagne monsieur bunde place be yoto yoka ko para ba makambo na te secret no ezaka nini secret zaka éducation ezaka koyoka lelo même ata donc moni je m'excuse nakendai que quand na ba cadre ya babseka papa langa mais na komi na parce que ba province kabwana tout comme na Kwilu ba notable bazalaki wana ba président assemblée na biso ya Kwilu et tout na ba jeune kuna donc tout le monde netis bazalaka lilobamo pour déclarer que non c'est toi l'ambassadeur de la jeunesse ya Kwilu aujourd'hui donc que non bon je sais que nini wana au salle mathématique aux alagi na année bandi sikoboé d'ici avril mai je crois nini wana au salle officiellement na ba jeune à Kwilu donc ba chengai ambassadeur ya jeunesse ambassadeur à ba jeune ya Kwilu on comprendre
directement. Pourquoi? Parce que on a idée mo ya Kimvuka. Tu vois Kimvuka donc ko sangana donc bomoko parce que bomoko ana oyebi que je pense encore à que ton âme repose un peu le fait Papa Wemba Musée et donc azala qui trop na makamba ki bomoko ana avec les rois de la forêt je vis même tozala na Goma ba période wana mama Chalamwana le président Jibin Piana quoi Tata Mobicha Adolphe Dominguez et les Kimvuka wana donc menga siko na monaki concept wana bango eza bien mais siko na memaki yango na cadre kotala kende na ko rassembler ba jeunes et puis donc ba frères nanga nyonso oya ya province nanga donc bazala kani nazala na mwalité ya moko tu vois omoni soko yokilité oza très bien éduqué donc il faut qu'on transmettre faut qu'on mema éducation na partout na vie nyonso sala. Aujourd'hui, on est des artistes. L'artiste, ça ne veut pas dire que non, il faut à la voyou, il faut à la caca infirmière de chanvre, il faut à la caca que non, au kendana boîte, au melima sanga margot sombi ataba champagne, ba whisky, mais au bandiko bundana suka et tout et tout. Et ça n'a pas mo bosko comme au luka. Mon héros colle na maturité. Héros comprendre ne balobage non misère mon qu'il est tel melio nzembo o me santone nzembo papa emba faut yo bien donc yo me santone o banda déjà bani na ba makambo wana ko finga ka batu ko kanzane ti ndengo simba micro leki ba papa batu nyonso na valeur leki ba famille batu tout tina tamoko boyero se retrouver siko yo moko batu siko ba yebiso moni yo okola ki mabe na éducation mabe tolingi na biso makamu na yo te directement ko comprendre que non carrière na yo biso tous avez éducateur à masse eza ndenge na zala na ba master na ba fofo za dior les jeunes entrepreneurs antidote de ba forme ba guerin kiabi na sofa na ba tuté po baza ba voyou te donc na ko linga te ka que non il faut ba pesa nga conseil mo no yo faut yo a danger il faut télémer la kinga te ça c'est pas ma vie ça c'est pas ma vie aujourd'hui. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir de voir que Batuyo Kotoye Okotana Bango, ils t'ont dit des histoires comme ça pour dire que non voilà, tout le monde a air à Koya Banini, secret Zaka que non j'étais bien éduqué et puis qu'on a bien éduqué mais il faut yo capé éducation au bazo peso parce que ba parents musus ba sala be fort on sa bana éducation mais moi on a pété la bimi libanda éducation libanda pe baby si sous moi on a soki azana na ténacité te aza vraiment fixé te na mambuna quoi voilà. Tango mona botemi na podium équipe wana o ekenda wana de yo moko pena o santa vide ndeti ya nani l'équipe ekenda ki wana santa vide ndeti ya nani no ya neto embe beso tela zalaki mais loko esali boete soki kapa ya ngwashi kapa ya zalaki kapa ya pena ngwashi kapa ya na ebi ke place azali ngwashi. Ça, c'est avec mon cœur. Kapa ya pesa nga mambo boy. Nazwa ki chance wana vraiment bon, nazwa ki chance ya kokuta ye na mouvement pe ko travailler na ye. Apesa nga chance mon boy. Apesa nga chance mon boy, à comprendre quelques baba truc mon boy. Donc ba pesa nga chance wana na wengeza kapa ya flamme kapa ya ngwashi na les rois de la forêt. Donc il faut que ça chance wana ba mama. Si konde boza wana nde botikala sobo yema attraction de yomoko tala pena caméra o santa nani fufu nani mbala nani akote popo de ma maison mère eza mingi bino boza mutoka public yeah blanda public yeah amati mais na yema ne bientôt ka public etombole maboko ba tele papa biso to koma benga mino tindika tsakala ba misia mabonza pe baza na maison mère ça dit bango bakangisa mabonza bake pesa chef tango ina mabonza na palais chef tango tema donc chef déjà côté les présomoni ye suka ye som ok biso to na cette bike ye pena mbala fufu ba la coste Didier la coste mokentonga bakabo se mulembi ya rotumba ya ropia banogolias on comprendre masananga J3 mimbongo ba sarbati brigade ba sele scram esaye wenge mususu wenge ozo ibsanga babe ya ba mabonza na banini mabonza ibanda ndeni nina
ete nga bon en fait na yebi mambo wana te mamusu esalema ezala nango bacoulisse oyo eza ke no bon moto akozala mpe ke no non peut-être ekozala mpe grand chanteur oyebi yo so mpe yango libonza peut-être ekozala nango ke no bon nde ezalaka mwana mai mpe akosengo mpe okabeli mpe mwa nani bosechange ane mpe mwa 10 mwa 20 epi yo moko oyebi nde boza wana ndongo oza wana mpena kobanga te s'il faut reprocher na caméra oyebisa le roi de la forêt misien nini akoyekola esu makasi mpo mata ayemba na bino po msu mpe boyemba o mpena bebisa me le roi de la forêt ayoka bi ayokaka te ekozala nani te bango tu babon yo sunganga ye tade baza babon chanteur bango tu café room volant hydraulique est-ce qu'on a Francis français métier mo ba uta pa waziko mselo nani wala gabana nani Bokeli Francis Bokeli te me ye en tout cas ayembi na te ayembi na auto ya kala mingi te ayembi na te azalaka kala obi erpena wana banini wana ngai ranga na ye wenge sika o comprendre donc nazaneti babenga neti leader à deuxième équipe on comprendre siko to sala yepe ayaka ba période uta collège des nobles ayaka wana Olivier JRP non ouais JRP est tout cas le premier voyage tout ça là bas ma sous-sol JR Maro na ebi banani mais chinois te chinois azana na kati ya makambu wake wengeza na de wenge chinois anabi oh chinois grand danseur ya osakana te yo tala na Sonia oh azana kati ya koyemba koko mais yo chinois azana na niveau koyemba na ngai te mais azana na kati ya makambu azana voix ezosenga ke no peut-être il faut ko tester na album ko tester ko tala ndeni ezopesa na nani et tout na bien grand danseur ya osakana te Raribo peut se chanter à s'exprimer poigné ayemba kitoko tomoni ba groupe oye te nabi tomoni ta ba tête obaye tomoni Ferrari tomoni bato ba utepe pas Ferrari bazali Banaclé Nicodème mais on dirait bo peut se penza Ferrari chance à s'exprimer c'est chance te nous a ba tête à mouvement te nani azo peut se chance bino bayaya bino bayaya natikila bango ba micro tomona te mais bon jeune frère nanga wana ceux qui non na pesa la rwanda ezala pour na courage na ye na mona ke courage na ye donc koyemba bien te koyemba bien zali ezana koyemba bien parce que nga na yoka trop tala batonga na yemba na bango on comprend na yoka trop na yoka pena trop parce que na yemba na batunet ba Lacoste na yemba na batunet ba Alain Pela yo est-ce que bazana kino yembi asala dio na mpela na yemba na batunet le roi la forêt tozobetana dio. Vous comprenez? Bayemba ki na nukutu te na bato tu nazotangela yo. Donc eza ko tute ke no pona koyemba non, pona courage na ye. Ndenge ozaki courage na otala ke no ndenge eza boye na ko beta paysager. Na tanga ke ti bon. Courage petit. Mais azala na koti wengete, azala pe wengete. Donc azala na des passages pour aller à sa stage na wenge. Akumusa mamuna ye. Wenge muzika ezo kweya eza sunde ezaki liboso te wenge kala répétition espace ezaki te boza place kutu yo fanda te mais lelo tokoma so pe to rep vide pe normal ya mo pe bato vandi pe muto beta lisolo wenge komi normal donc de part ou bien muta kota ikoma nango normal na ebite succès wana na ki wenge wana tozaki oyoka maison mère lelo bino mo boyoka ngonde mais mboka eza na crise les répétitions wenge ba futela bongo billet so mboka na crise so bat bana mbongo to bi ba futa bien ndeni eza ke no eza te ke eza wenge eza ke mboka nyonso ba makambo nyonso ya mboka oyo makambo tu ya mboka oyo même so ke lelo na ba boutique okuta bato sous plein ba chemi lomba so bilamba na bonani omona gyan te
mais nazo ça parce que yo mona ke non ndenge za bonenge za ke nozo mona la mboka nde ezana ba problème là donc bolo barate na boyeb sanga orchestre nini yango na Kinshasa ba sa répétition ba sali plein lelo obe bazwi nanu ka bato bayaka na la samba bazate bato tout basala ba répétition la simba ba palais na ba siège moi mike il y a moins 50 personnes 30 personnes ba nini tout donc mais problème ezana mboka donc aujourd'hui nous pouvons pas que tobanda kosola mamboka trop musique trop ndenge tozomona mais faut totala pe ba réalité toyeba pe ke mboka ndenge za boyeneti master nga JC Pelendia ayebisa nga il fallait tozala un peu fixé ya kotala pe ndenge nini tokobanda vanda pe tosala ba forum ya ko raisonner pe pona mboka na biso lelo bazotia mambo ba signature o ya signer o ya boyi o ya lobby bo ya sali bo banini donc biso pe ba population na baba artiste na to comment comprendre que non bon peut-être makamusu to bando comprendre quand ça que non ezaka défense ya population mais nzo neza be intérêt mo ba to pe bando luka wana soko landi yango te okoyeba yango te osoko pan mais siko herbiso ba to landa kama kambo yango to zalaka un peu branché na ba information to zoyeba que non ndenge za boye ndenge même tant que mon situation boye ba masse equity 1500 ya porte peut-être mutu musupe azoi koyate mais algezate que non alingi na wengete era zofa na palais combien de bato bazotinda yo po ya kotuna mais miel alongwe wenge to azana wenge parce que bayebi wenge balingaka wenge balingaka ba musicien o bazawana balingaka ba miel de son ndenge biso tozali yango wana bazotinda bino bo ya kotuna ba information mais pona kawana otala que no full les ala soutenir transport et comment passer mutao raisonner peut-être les fois au transport mbongo wana ya futa transport asa nani asombi ata mo ekolo na ye asombi mo nini alien na ye parce que mboka yana ba problème donc côté wana de son relation ni on est il y a bien il y a mal osala sa boulot na ye azosala comment un orchestre nana ni me honnête comment un orchestre si fallait le pesa wa ta conseil ni no pesa à travailler j'appelle quand au ta ma communauté soit ça dans les bons pas mon ko boza kini pina katsa wenge ça dans les bons est-ce que OK bien OK ma bé aibi oyazo sala donc mais lo so inga na kokolo ba ezake non bon côté pib ça va côté promotion non ça va mais asala pena mambo sa musique promotion likambote promotion qui toko mais musique na makambo o esinga nani mais na ebi ke ngala sala na mutema kofungama na nani tout na za vraiment mutema kofuma na côté wana mais na cadre mo soki ke loboko zala toujours na gâchette mais bon relation na fali de chiche de wolo de chiche de wolo ngana epeto za ba master ta jour coup de fil ezalate ye bien kutu moni ezaka ndé nazalaka na respect ba artiste nyonso na ba valeur na pesa bango as artiste azo défendre biso ba artiste couleur ndenge ezala pe boye ke no ba otala ke no bon miel o défendre biso ba yoki pe fallait défendre biso wana ngana bosiko bon na oyinelende ni donc ezaka ki azana ba occupation na ye ngana za ba occupation nga mais ce que ezaki no jour azana besoin na ngato nazana besoin na peut-être na koluka donc ndeni na besoin na to yendeni na besoin na donc dans de très bonnes relations avec tout le monde ngai bisoto kokota na likomo parce que yo posa moko ya bato bozo peser na kati ya Congo na ba chanteur elomo eleka entre Falina héritier et comme na niveau ti na ko beta na ko sabu ya banzoto to mona polémique ya mobo na kinto za ba polémique na biso to mona polémique ya vena biso na JB Mpiana tout le monde avait polémique vraiment tout le monde avait polémique il a fait Fali mais comme ce qu'il y a ba ko beta comme ndeni fi ya ko beta ya ko sala nani boy woni za défi ya ba catcher ba jidoka donc soit que la TV donc wana photo tikelango et dingwe moto na ngenge parce que ye moto za défi soit que lobi que non soki boyeli ngata il ke na ko beta ye wana photo tikelango et dingwe moto na ngenge biso to za bato ya nzembo ya makambu banini eza nini parce likambo na ebite zo ebisanga conflit ya ko beta ya banini nana ngwa beti moni to za na kodio moko yaki
peut-être batutu bakoza nango tokaki wata nobeta fali nobeta comment on appelle c'est comment vient nous sommes sous ça ça dit comme penza moi likolo ce que bino attend que ba chanter beaucoup peser bazala tana ba polémique normale mais ekomate ba niveau ba nzoto tout ça c'est ngaso y conseil ça que na obeta Zénith na obeta Olympia voilà bien ko beta nan bon ça c'est trop banal. C'est trop banal, c'est trop enfantin, je peux dire. Donc, à la personne de Fali Poupa, à sa minimité, les lots, même à table, l'esprit a bien. Faut te ça peut battre respect na bango. On comprend? Faut te ça peut battre respect na bango. Hier, à bêta qui, nini, album mango zani. Ouais, mbaba. Associé, nangai. 3 chemins. Ebetaki mbala moko ebeti donc mbala moko tu tobini mbala moko ti lelo donc atikala Fali. Vous comprenez? Donc il faut qu'on respecte pe mutu azaki non parce que lelo Congo eza munene to na grand guerre ya ko défendre musique na biso ba ivoirien banani ba kotaki na makambo parce que bande ko na biso bino respect parce que bande ko na biso yango nzambe asima bande ko na biso ba combattant ko silika ki musique na biso ezwaki pena turbulence et les turbulences wana faut respecter abatu musique ezwi turbulence mais le roi la forêt beti malewa et kangi Afrique et kangi monde entier ils ont aussi confiance en musique congolaise. Vous comprenez? De chiche de wolo abeta ki pe lo ne moko abanini bupapa et kangi comme ils ont sa confiance en musique na biso nanani. Vous comprenez? Ce que totali pe côté moko wana banini jeune frère nanga pe moko ya ki wana pe fabrication ngalo ba vérité aye pe be ya mado to komo kangala das de kanguru. Vous comprenez? Côté pe Afrique ils ont ça peut confiance en nani. Mais ce que to zana ba respect. Les longa soy peut-être nazo respecter ba jeune frère nanga wana banini tout wana ndezo tanga parce que bana bazota la biso toujours ça l'émission boye na minute na ebi que notre firmer matoto avandi na parler na bana na mère azota la lelo futuluka papa mbatikela biso nani wana le roi la forêt azala na ngo tchala mwana mama na biso moko to tikala na musique ya Congo. Vous comprendre? Bon moko de Soto, j'étais vers la fin. Nebi émission et ça plaisir na Junior Mundele Nzambe ya forme. Azala Nzambe Nzambe okufa Nzambe. Ça dit Bobby Chris Bona ba Congolais tous les prêches charma Junior Mundele Nzambe na bango nyos. Mais de son. Lelo toza na problème moko ya lobeso na maison mère parce que lobeso loba ceux qui soit disant vérité écrit les problèmes ti lelo azozonga te azaja kala mboka to ebité lobeso alongwe azali vérité ya lobaki eshoka bino bozara salaire te bozara na ebité eshoka bino sala ke ba vanti ngam na vanti ngam na vanti été photo na bato bazali na Kinshasa na ye na tango wana parce que ngazala epete na zali na en Europe na ebaki pe likambo ngo te ke bofuta ma bien te bozo souffrir ndenge yozoyoka ndenge pinga na yokaki c'est vérité bana kino bozo souffrir bosa bo wana na yoka ina ngango te to na kolo bateli likambo na yoki te bofuta ma bien boza sûr entreprise nini ya Congo efuta ma bien nan na so soke mboka ezana ba problème mboka ezana pasi mboko ezana ba problème mboko ezana pasi bino na Congo Promo wana ezande ngozolo ba posa devant caméra Congo Promo mboko ezana ba problème zela makamunyo so mboko ezona ordre musala na yo koma na valeur musala ya artiste koma na valeur musala ya motunyo so koma na valeur donc biso nde tozabo on est des vrais patriotes. On comprend? Mboko ezana ngo na ba mambo ezana bien ti yozo linga siko mais bien aussi la personne dit que tout makasi ba clé kabia corino wala remise na habité corino pena miel pena do alamba kayo pena nzungu poto zo pena tan yo ka clé kabia osali folale komi kilo na maboko kuruze pepele bolingo silisi sava mayele corino papa ye papa weekend nga bolingo la tisinga pyjama weekend ngoyo oh kabea
ça yo que on est à chef d'œuvre hein il y a un akarme yango abane ko banabel me sango sac mon abe wa kralel et si la leloti il faut bêta nan donc ils abandent c'est absolument mot à test n'est habité le roi de la forêt d'or faut pas se venir miel de son chose admission c'était locomo 4 champs toyo capé miel na bomi mokili bénédiction papa na bomi mokili yaka kota makambo ko takamba moko te na bomi mokili ngana zo bisa solo mokili oyo na yebisa banfu baza na confiance to zelo na royako mais boza la patient niveau do zelo kota guerre on zo idete Bobby Chada Mazinga papa na Sydney a zelo pelo kota ka Teresa vite balo zaya kate na yebi ke boss Gilles Otenga na Angola azozela donc SB5 hein staff Mbinzo chez Stella na Bandal bazela na bango pe koyoka ba mélodie ya sika egoya nango ba mélodie ya sika oya nango 7 jours de la semaine ezobi makalate 7 jours de la semaine ebimi et Betty peut-être demande na bino so elekile la fois yoka na ye ako chape ba moyen abandi pe maman donc ye moko producteur bani to keto Senge papa dans sunga biso miel paya OK miel de son coupe ce mot de la fin et puis programme mouvement programme na yo moko des alaka ah ouais bon enfin mot de la fin donc papa na Sydney tellement les lopé émission ezalaki donc Shadrach Mazinga na yebi ke donc Mao Mazinga na musika na bosani opete donc Engila Miel Magie donc na bosani était pas clean parti bilombo image hein par là je vois officier bang hein Chantal Bahachi hein na Pays-Bas na PCP Bambote place Azali donc na bosanité firmé matoto Clairbo Boula Bacho Bacheri donc il vient en Roger Bajoko ya ba Roger donc toujours yo ebive idéologie ndenge ezalaka par là na moni petit na fanilisation ma kiese Linda Coccinelle hein pesi bambote bana Paris Rita Zangu la japonaise ya pembe donc wana na moni mbala mo London City master nga Dode Mbenza ba Dode yo yebi Luc Mutambula grand frère propre donc Pasi Chali Baba Chale donc Ono Issa donc ba staff nga London City donc Vienanga Lopez Sambi na bosani ete soki na zongi siko na mati na côté ya balikolo ya ba Bloomington aux États-Unis je vois Raymond Munganga le président JJ de la ville Papi Cashman Wadidi bino tuba na Bloomington na kati ya États-Unis donc na yebi ke staff na ngai vanda makasi soki to zongi na Italie na monizi do matanda mokonza Naples Dadi Mavungu master na nga moko Vita Kaluji yo yebi kaka donc junior loboko ba junior na PCP Mbote place bazali donc ya Chicha Ngalasi Fabrice Ngalasi na PCP Mbote place Zakaret Bilombo fashion donc 2016-2017 Carré Bilombo fashion nouvelle collection na PCP Mbote place au Vandi na Palais donc encore une fois Jaël na Congo promo Mobimba Raf Ngindu na PCP merci pour Congo promo ezo mela ezo formé ezo kolisa donc comme ici batu ba responsable en tout cas Raf Ngindu coup de chapeau na bosani pété donc tout autour toujours petit nanga di Kacha Levite la miel lengi la miel magie fara pa muketi gana mulumba depuis l'Afrique du Sud bani petit nanga yo ebiga cadre mboka ba côté wana qu'est-ce que je peux dire encore programme ya miel de son eza kakaki toujours landela destin nzambe ndenge zo mema biso donc to beta tolo te poto kozonga sima bobeta kana mo Congo pour na kendaka liboso donc naza ya bino boza ngai fofo za dior les jeunes entrepreneurs balobi que c'est toi les vrais les jeunes entrepreneurs incontestable, incontournable, Fofo Zadior. Je te salue là où tu es. Donc, Nabosani Peste Katia. Hein? Donc, voilà quoi.
Ça dit double revolver, tout ce qu'on a, il y a betaka 2. Babi, monsieur, c'est elengi makasi na fly GI mobile kitoko, hein. Babi, junior mundele nzambe a formé na robo 10 milliards de fois comme je veux parce que na lia kambongo na yo. Babi, le prince charmant, il peut s'azouater. Yo yebi, donc, Guilo Vakalala, mon vieux Zachary Bababa, c'est l'honorable, donc, Babi, yo faut zala toujours. Babi, Paté de Panama, hein. Moninga yemo Gilles Vassimba, quand les amas Claudine Quinoa. Babi, Rafingindu, le boss, Christian Bouilly. Serge Piana et puis na ma caméra toujours avec Gianni célèbre mobile mwindo kangam na mona ke bino bomona arrêté mobile lengi boy en Afrique du Sud nyoso bobi yemoko trésor muzala de midi trésor muchi Socrate champagne overdose moi c'est mon délire solo hein Joe Lukoki Antonio Pelicano bana captam nyoso bolinganga indaba central banakin bana partout dans le monde aller la bino grave bobi gel show ay la bino kabilengi oyo no bozorate ba fan nga nyoso na pesa bino confiance pour pesa nga confiance. Merci beaucoup toujours j'étais vers la fin habité mieux lo kabona bino na kande zarate na loyembo donc ya lo mosonganze ya lo mosonganze simabana malembe mosonganze Simbabana malembe mozonga. Na ebisio ke mawasiko ya mama ngo ezale pa na biso. Donc yango mawa ezale pa na biso donc Babito c'est la miel papingandu le new riche Babito c'est la miel de son masolongo Babi papingandu le frère de Roger Ngandu yayo ko raté jamais donc bato bolinganga te na linga bino ope bolinganga la bino grave à suivre merci beaucoup bye bye.